la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. Voilà, balande ya Info 16 mbote esika bozali bino nyonso baye bozuli baku ya kotala biso na ngonga oyo. Merci na ndenge bozo continuer ko s'abonner na Info 16 chaîne na bino oyo et pesaka bino ba information ya malamu oyo efongolaka bino mayele oyo pesaka bino bwanya na kati na bino. Na lisolo oyo bomesani ba jour oyo bomesani mo moke kolanda bato belé mais promesse na biso to respecter yango na nani na invité na biso nani ezali Papa Bwensa. Papa Bwense na ye tokoyeba kosolola maye ya mokili mobimba surtout ya mboka na biso RDC na kasa bomoni ces derniers temps ba confusion komi ko sale matro na mboka boyoka kote kuna omboke kobonga omboke kufa omboke zali tozotalaka kote kuna o pouvoir na pouvoir bandongwani tozotalaka kame na émission oyo topesaka mayele boyebi oyo kolongola biso na makambo wana makambo yezo sala ke tozala considérer te libanda tozala considérer te to peser lisusu te na yango na kei kopesa ye mbote esika ye azali mbote Papa Bwense mbote ndeko mbinga na ndingo siliko ya bangalelo mbote pe na bandeko nyonso o bakozali bakwa kolanda biso na tombeli bino mbula elamu nde albaka mes meilleurs vœux tozana na mois janvier tika ite kimia e balongo ya mfumuki mbangu ezana na bino esika bozwami. Voilà, tika ite kimia ya balongo pe ya mvuluzi kimbangu ezana na bino esika oyo bozali. Papa Bwense topesaki bango promesse ne balobaka na lopoto la promesse est une dette ndete ofuta dette na biso malembe na émission oyo. Émission euti koleka tolobelaki ebandeli na biso o expliquaki nde balobaka en long et en large ndenge totambolaki ndenge bayaki ko découvrir biso or biso tozalaka déjà na makambu ebele oyo bandeko na biso bazwaki occasion ya kolanda tosukaki na naissance donc kobota maya Kimbangu. Donc na kobotama ya Kimbangu place wana pende balobaka ya à boire et à manger mutuna muto yaka na ndenge na ye ya Kimbangu abotamela mais to mekana nokoyoka parce que na moni eza liste mobimbeza wa na ebite soki to koka kosilisa yango to keina nuna yo mbotama ya Kimbangu ezalaki ndenge nini pe ayaki kosala nini et puis akendaki atiki yango eske akokisaki mission na ye to akokisaki yango te. Matondo ndeko mbinga lisolo oyo nga naza kobeta ezaka te lokola histoire ndenge ba historien bakomaka mais eza histoire na dimension spirituelle esenge toyeba ngo po mboka na biso na problème soki totali kaka ndenge ya mayela bo politique tokokoka kolonga te donc makambo ekangama na molimo po pe fungama ifo funga na molimo. Alors ndenge nini kangamaki yangwana ba démarche o na zwaki na talisa bino ndenge tokotaki bowumbu po ezalaki exactement to zwangaki nguya po bakoko na biso waki na nguya nyonso pe mundela akuraki bango te mais lokola ezaki tango fito kota bowumbu tokotaki bowumbu démarche na salaki wana bomoni chute ya Constantinople na 1454 ba na Ottoman esaliki ba chercher ba kimi bake na Italie bake na Portugal nde ba map ekomaki ba map pone fungoli nzela siko pona ba explorateur nde siko banda kokendeketi bakuma nde ba ko découvrir Rome Congo na zone kama sima mke. Alors tant ba découvrir nzela ko Mbanza Congo o ezai capitale ya Congo d'Antotila Rome Congo nde sika ba échange banaki entre roi Nzinganku na
roi Don Jean ya Portugal et puis na échange wana nde bayako banda kotonga mbanza Congo batongi cathédrale batongi école et puis bayako que roi a se convertir na christianisme. Roi moni quand même que apport wana bani ko développer mboka na a céder na offre na a se convertir na christianisme a ju pouvoir ni so a céder yango et puis bayebisi que bokoko no eza mabe bwaka tout ça nde sikoyo aba akomi baptisé balongole kombo ya Nzinganku bapese kombo ya roi ya Portugal Don Jean donc na Kikongo abengaki Ndo Nzwao et puis mwana na ye don Nzingamvemba baptisé na kombo ya mwana ya Don Jean ya Portugal donc Don Alfonso nde babengaki pe mwana Nzingankuvu na Don Alfonso na Kikongo bengi Don Mfunsu donc Nzinganku akomi Ndo Nzwao mwana ne Nzingamvemba akomi Don Mfutu nde makambo bandaki wana passe koti. Donc il faut 400 ans to payer au biso nyokola ki bana bat. Siko 400 ans wana ce qu'on calcule na partir la date où ba découvrir ki mbanza Congo na 1482 sur 400 ans et qui est tombé na 1882. Mais il que roi a se converti ça qui na 1491 le 3 mai. Nde siko à partir on a payé des siko de compter siko moli les côtés donc 400 ans qui est tombé na 1891 et nous baké entre les deux dates 1882 na 1891 il faut mo kondi abota ma mutu moko oya ko bota ma po alongola biso na pasi ya boumbo otokota ya omona ke fumukimbangu abota maki entre les dates avec bota na 1887 le 12 septembre selon record Yankamba. Alors ezaka kawanati tango ba découvrir biso et que roi a se convertir et que be change bandi na ba 1400 na banda ba 1488 wana be change banda kiti roi se convertir et continuer après un an après Christophe Colomb a découvrir Amérique latine. Tant à découvrir l'Amérique latine, besoin y a esclaves, y a bateau, au besoin ma casse pas que nous c'est la bilanga, au ekobanda go fournir Europe na ba canne sucre na ba biloko ba or ba monaki na Amérique latine à partir à Bahama. Nde sikoyo main d'œuvre pas ko zwango ezaki facile parce que ba navette ezaki dia ko salama entre Rome Congo na Portugal. Et que sikoyo comment dirais-je Christophe Colomb o ezaki financé par roi na reine ya Espagne donc roi Ferdinand na reine Elisabeth ba pesa ki ba mbongo po akinde na zipango po ya ki na mission mususu contenu ya ba publication ya Marco Polo o azala ki kala na ba 13e siècle akinde ki na empire akan ayoka li solo ya zipango donc Japon ok ba eza il moko perdu na mer et que ça ba or rebelle mais mutu mako makonezate et tikala bataki na besoin koma kuna siko tango eko koma ke siko na ba 1400 wana ba 1470 quelque chose italien moko na Toscanelli a pesaki selon ba recherche naie albaki non le quoi tu na difficulté na ouest na est na nzila mabele po ba ottoman sa kangi nzila constater pourquoi moi je faut forcer dans un des athées on peut aussi se diriger vers l'ouest Torokoma na nini donc c'est quoi pesa kinyo na boye de Marco Polo danga ye so ndengo ngana osala défi wana na koma na zipango poza na est kuna surtout na ouest Torokoma donc a sola kina na Toscanelli a pesa ki ba frontière ki ba élément voilà na ba map nde sikoyo roi Ferdinand financiaki nde akende na ba 1492 donc tant ya découvrir on sikoyo pesi bezo ba main d'œuvre des bains de Vasco au bazo uta Rome Congo pas que de Portugal ba neve pas que de Ghana donc bato bazo na Rome Congo bazo ki fonda mingi na Malabo na Sao Tomé donc avec pesa poste moko central hein pour ya on se ka Rome Congo nde à partir à wala ba ko découvrir bato mbala moko ale bani ko tina bango na auto bengilelo Amérique latine des mingi ba ko na Brésil ba côte na côte est ya Amérique latine wala nde ba no tonda donc au banda 1500 ti
tina 1525 donc ezala qui vraiment donc conquête makasi donc ozoba noir comme Makabango en Amérique. Donc, selon la publication de plus de 10 millions Vidaki, Roi Congo, on a plus de 10 millions d'hommes forts au Kendeki vers les Amériques. Donc, esclavagisme transatlantique et Bandaki. Si on a de 1500 à 1525, donc vraiment, donc, vida qui pensa parce que vraiment Congo. À partir de l'Amérique du Sud, du Brésil, Bahama, au monde, utiliser les esclaves, qui on a parti à l'écolo, ainsi de suite. La première vague, il y a des esclaves, et comment qui na Amérique, autre bien aux États-Unis, et comment qui na Amérique, na État à Virginie. Dans la ville de Jamestown, en 1555, on a première lot, première vague, il y a des esclaves outicides, finalement, en 1555, les premiers lots et comme qui première vague et comme qui dans l'Amérique latine. Qu'on a payé photo compter 400 ans pour Bangope, pour Zara Bissoukaka. Si vous avez des côtés, il y a un tour là, na parti au bakende kuna, na biso tikaki na terre na biso. Voilà. Si vous oyo, tokina nusko ya oyo ya biso. Finance na kenda no en parallèle pour ça combiner, ça combiner ça combiner. OK. Alors si on va comment qui ma côté kuna, ndé ba ni Panzanati, Jamaïque ba o ba comment Jamaïque. Finalement 400 ans et kokaki. Hein? Donc le bisiko entre 1882 et 1891. Donc ici, na Congo il y a 4. Donc Congo central. Il y a partie centrale, il y a Congo. Au capital, il y a Mbanza Congo. Mbanza Congo est tombé en Angola, mais il y a Congo central. C'est pourquoi les mêmes sont en Angola. En Angola, il y a baloba makama fumbuki bango penzate même mama kimpa vite avec une inflation baloba ko penzate bango baloba kaka sima otoko so ke na Mbanza Congo même ezala Angola mais eza plus lié na biso ke na bango po ezaki ya biso eza de province d'Azaïre donc ba biloko mo ndengwana alors siko tant fumbuki manga botami na ba 1887 Zaki le 12 septembre, selon record en Kamba, la même période, na Jamaïque, il y a Moutoussou Sabotama comme Messi, ou à Botama pour Abimisaba, au Bakineki esclavagisme, na Terre Amérique, à Zong Sabon Afrique, et c'est là qui Marcus Garvey. Il y a Botama qui, je ne me trompe pas, le 17 août 1887. Donc, balandanaki, il y a botami na août, Fumukimbangu botami na septembre. Avec même mission, Fumukimbangu na mission spirituelle, il y a que préparer terrain pour la libération et puis pour le Yamba, Obakende. Si quoi Marcus Garvey a botamaki pour rassembler les noirs Obakende, bazonga la terre. C'est pour on a qui mission naïe. Il y a un botamaki na Jamaïque. Finalement, a bandi mouvement naïe, mouvement moko ça qui pour la développement noir. Qu'on réveiller conscience en noir et puis pour bazong en Afrique. À Banda qui on a Jamaïque, finalement à Colombo Jamaïque, à qui na Amérique, à comment qui na Amérique na 1919. Hein? À quoi Amérique 1919, si qu'on Amérique ndé si quoi bandi ba propagande, bandi si quoi ba mission na ya ko rassembler ba noir, ba se préparer pas zonga Afrique. Donc, à rester parce que les noirs n'ont surtout pas répondu. Alors, on a parti Amérique, na tikina no wana. Torozonga sikoyo na côté ya Fumukimbangu. Avant Fumukimbangu abotama. Comme on moni eza makamba molimo, Satan ayebi ndenge nzamba sala. Akoko lingatike victoire salam. Po ayebi que siko tango ekomi ezokoma. Donc, bat oso ba telemi, bango de motamu samuki. Donc, il y a ko céder facilement. Déjà na 1700, quelque chose comme cela, il y avait un sujet britannique, na combo ya Livingstone. On a bien sûr tout temps to yebi, mais ngana zoko zona contexte ba historien de ba komelia ngote ngana zoko zona contexte ya
libération na biso ba contestement spirituel na tia cachement spirituel na makambo na solo bila. Voilà. Livingstone a utimboka na bango na David Livingstone. David Livingstone. Alongwe na mboka na bango na Angleterre aye na Afrique ko sala ba recherche ni nango sala exact clair tu bamso azo luka source ya Nil bamso azo ala de la David finalement ayeko soukla na région ya Tanganyika. Nde pai ayeko souksa moni ba merveille kuna donc atikala ne bekuna asakomade na kuna donc atikala ne ya on a partir à Angleterre baluka ebiza tendeng monde lelo information za raté baeko Tinda Norton Stanley kende na kuna ko lukana no omuna Stanley ndeng eni Livingstone ndeng ni batinda kie à partir ya mer indien océan indien aki kuta ba Tanzanie kuna abandi okota si obandi ko se renseigner mona mundele mo titi finalement na ba 1770 combien wana il faut fouiller ba ekokutana na Livingstone na Tanganyika si wakuta bayambani ainsi de suite wando tangango ay bazo lukayo zonga bingai na kozonga kati ba merveille ongala moniawa siko kufana kakawa bon ici living salé azongi naye mais oya monaki ba merveille ya monaki abi non terre yo vraiment na kotika mbote il faut penser tout dominer terre azonga ki apesi azonga na Angleterre apesi rapport na reine voilà makamboza boye kuna terre na moni donc makamboze belé ba richesse za kuna en tout cas il faut t'occuper terre mais reine d'Angleterre azaki na vraiment na désir wana te ya ko makambo africain ba Kenya kuna peut-être balinga ko ba ko après mais ba kota ko azaki peza préoccupé te bango kaka côté Amérique latine ba Grenade mboka moko ba imo za ba Grenade kuna bien ba Inde ba contre wana même ba Chine o ba na intéressé alors sikoyo ya salate mais ba merveille a boy penze ko tika boy te na sani akiko luka roi Léopold II, un roi trop ambitieux donc tali penza donc imposant mais fika-moi roi mo comme donc akiko pese offre na boy a sepelaki abi OK a pese ba moyen donc kende ko zulanga territoire wana nde azonga ki soit à travers océan Indien wana boy à côté na côté kiti na Congo si omani ko zo siko bataille nde a sillonné partout ça zo kende azo signé ba kona na ba chef coutumier ko soit ko somba ko sinika signé siko pesa ba ngoni nde akanga ki vaste territoire wana oyo ki abandi kolanda ba comment dirais-je ba île wana Tanganyika ba lac Tanganyika lac Kivu abandi ko yati a monter likolo pensant que eza cheminement oyo ezali ko conduire na fleuve o ba beng fleuve Nil pour que be na Méditerranée mais tant comme na Kisangani à moins penza que siko e fungwami comme peut boulevard boy et ba no changer de direction donc ça qui peut facile pour la navigation et même yeboti place on ta comme on a penza ba monde que ça va awa ndé abase kango Stanleyville hein alongo na ti memi e ko boaka iti da kinawa e comme na kinsuka na ba shit nigeza ki makasi na moya ko nizate asuki wana ayko batango Stanley Pool hein Mont Stanley Mont Stanley o to benga mosiko mongalema nde sikwa ti statue wala azubatu makolo bazo ndeka mai ndenge fleuve kende ba shit baka 32 shit ko banda kinsuka ti na mpozo donc 32 shit ozo empêcher navigation et ça la malamu ti ba ko matadi nda kende ko bimana océan Indien akendeki donc tangwa moni ba merveille habiter non habiter vraiment il faut ko zwa penza roi financier soit zongia bandi ko soit abandi ko ajouter ba terre au moni azwa ki fleuve Congo Mexico na likolo kuna keti na ubangi ake kozwa ubangi nyonso tout donc côté ya ba Guadeloupe et côté siko côté pozo na fleuve mais à côté siko ake kozwa nyonso kuna akomi na côté pa bimasiko na océan ba portugais déjà depuis ba 15e siècle c'est ba côté déjà ba kanga côté nyonso wana siko moyen zo terre ezala kité entre temps ba français batinda ki de Brazza paye ko zo ba terre. Si vous voyez que vous avez limite, il y a des portugais, na
ye wana azwi ko banda wana ti likolo donc azwi ba Congo ndenge ezalaki Congo Brazzaville wana ba Gabon na ba côté kuna azo conquérir sikoyo Stanley aki na difficulté sikoyo yako luka abima donc il fallait que ba négocier na ba portugais conflit côté ki makasi entre ba français pour yem Stanley akinoko botu la même mumba parti ba luozi kuna ba inga normalement il faut qu'il appartient à côté à Brazzaville mais tellement qui courageux a vu union sowana pour y penser dans la fleuve ba côté na biso katien ngozo mais aki côté ti ba côté na était conflit entre yena de Brazza na na de Brazza azaki envoyé à France na ba portugais au bokipa qui déjà ba terroir depuis ba siècle a négocier après ce ba terme sous il a jusqu'à la sortie à jusqu'à 47 km pour ni na Èvre et Bima à la mer donc c'est conflit wana c'est quoi yango c'est là que ba traiter yango pour comme c'est un conflit entre deux états na roi donc Portugal na France na roi de Belgique pour y a qui dans Belgique mais qui roi siko mais comme roi qui impose donc ça dominer alors siko il faut que traiter les Cambona il y a un ba ko siko yo ay ko sukula na conférence à Berlin il y a qui juste pour traiter les Camboya Congo donc division à Royaume Congo pour makambo mingi mais esclavagisme et ban na Royaume Congo oyo to mo ba Benin o ba kinta kité o ba yaki après on ba 1700 ba 1800 après mais oyo penza diabolique ko ezaki penza bandeli penza ya esclavagisme transatlantique donc bandi na Royaume Congo ba vider plus de 1 million siko tango yiko koma sikoyo na ba moment wana ba conflit wana de ba kendeki sikoyo à table ronde arbitré par Bismarck Ozaki premier ministre ya Allemagne de France Zaki wana Portugal Zaki wana roi de Belgique qui ba batnaye et puis Italie Hollande pour Hollande un peu bazako ya na ba bazako ya un peu modéré bazako un peu modéré bazo ate comme trop violent comme portugais ou bien comme espagnol tout ça sangani ba traiter les Cambodgiens congolais pour diviser siko Congo aller influencer Afrique mbimba Thomas ezaki likambo Congo siko yo aller côté krato partager ka Afrique et comme gâteau mo batie siko na mesa siko yo aller ba dépesa ndenge siko Royaume Congo et comme qui scindé en 3 parties wana siko kimbongo ayeko botama na Congo belge na Congo ferme ya roi pone comme état ya Belgique mais siko état indépendant pour siko po yepe roi azwa yango vaste territoire a ça qui ba stratégie a travaillé mingi sur un ambassadeur américain ou azalaki na Belgique azonga nae comme azoko na bien à travers y a utilisé pour à convaincre les américains d'accepter offre na que y a du territoire wana y a ko gérer yango y mon côté mais mutunyo surtout alingi ko ya ko zoa a cause mais y a ça comme gérant mon robot mais ça est libre mutunyo ko ya mais donc a jouer cette stratégie pour a ba pesa et territoire c'est pas ko pesa et va se pour na yemo kakati mais ayeko zo Paris wana et comme un état indépendant ngo donc entre bango bakoko yana bango donc il y a zani coach azoko gérer Congo wana ndenge sama kwana mtumanga yombotama na kati ya colonisation bandi déjà au état ya fermé privé ya roi. Donc, Tolobi, en 1887. Alors, il fallait qu'il 30 ans. Pour nous, 430 ans, où il y a souffrance infligée qui n'a pas en Israël. Et que comme en 1921. Tu vois, il y a un petit peu de mingi, 1921, mingi, bakanzaki qui m'a boté en 1921. Pour kaka date ya 1921 début maka. Oh, quand boté maki, puis tant boté maki. Le 6 avril, ezali miracle le bosita salaki. A botam na ba miracle, aussi ba miracle mike zo sala manango. Mais officiellement makambo ko banda penza,
oyo tia penza caché le 6 avril le 6 avril 1921 tango ayeko sekwisa mama le Kwantondwa maman moko azaki malade une jeune maman ayaki malade tout ça fona donc espoir ezaki tiala komaki presque na gondi akufa donc mukimango aye ayeko sekwisa ye donc quelqu'un moi pagaya ba panel finalement et comment que le début a mission naïe ndé à partir à wana puissance ko kita ndabandi ko sala ba démonstration force wana ya kinango. Alors yé aye comme les messies les sauveurs comme il m'a dit envoyé de Dieu tout puissant pour à libérer homme noir na passe na colonisation parce que na mokili mobimba peuple mon côté o azali martyrisé o azali maté que noir azate et non envoyé de Jésus. Non, ouais, on est là biloko wa création ya moni église kimbangiste et ça mi pas prêtre. Vous omona. Pour que mbango tanga bandi mission naé déjà depuis 15e siècle depuis roi se convertissant en 1491 christianisme de côté et Fanny Makasi. Tu connais en 1500 on a boy bandi ko yaba comme ko yiba ko so comme un esclavagisme tout ça boy. Donc c'est ce que c'est empiré davantage donc makambo comme par exemple be makasi na roi ko na tango tango ko réaliser que ba comme ko kanga batu ko kinda batu après tu kana ki boyote ni boy tango ba linga désister zone na makambo na ye moi na ne moko abomié sous comment dirais-je pression ba portugais pour moi na qui déjà séduit qui n'est pro portugais pro Portugal donc sikoyo aya du pouvoir pe a omelacte sous tango ye moko mona ke no mabe ba ça leki trop ba bomié ba portugais ba loki meti moko boyale tango siko ba lingi siko ba maté pe ba noir ba comme bota basi hein pour ba créer race moko intermédiaire ba meti ba comme trop ba côté siko ba zo siko meti ba tia po azala comme intermédiaire na bango tinda ndenge ko ba tango ba mvita kanga ba ko botama ba ko comme roi aiko bundisa badani ba portugais mais déjà ba traité bazalaki ba trahir ba kanga ba misa quelque chose comme cela ba kate kingo de ba kinango te kimba vite to yokaka yepe moi na 20 ans na tango wana azaki malade akufaki pa kendaki ba lakisi makama belé tango ko ressusciter ndé abandaki monsieur na 20 na âge à 20 ans na siko bandi ko mobiliser pour ba détruire complètement Banza Congo pour ezaki déjà bien construit bato na temps pas bazo kemba ndé pas aucun soit moni ba œuvre ba noir ba sala o eleki imagination na bango bazo linga otira ndé monate bazo ko détruire même pyramide au monde la pyramide elekela bango pour tant ba ko connaît ça pyramide na liboso pyramide batiaki sphinx et puis sphinx azaki na tête mutu na soko tali boye eza tête soko le boye soko race ni faut pas noir parce que ça zolo moko paté visage ndenge ezali bika noir sikoyo yaki na tango moto ba français ba yaki na tango Napoléon ba yaki ko envahir Égypte ba monaki image wana lion na tête ya noir devant la pyramide donc au baké batou ba sali pyramide bango kaka o ba sali statue oyo alors monde la cause la pyramide à cause la ba œuvre beauté atielo nga noir comme c'est nga noir et zo la c'est ba noir ça que donc aliga on na ngota lo Napoléon a epse ki ba armée na ye ba boka ba canon na tête ya sphinx pour ba détruire image ya noir et bunga pour sangwe ki n'était que ba noir tonga kilo ba sala tout beta ba canon ba risaka ko longola une partie ya zolo mais visage tikala intact nezalaki une partie malgré tout ce que tali au kaka noir pour bango partout zo kende so amoni ba œuvre ba noir ba sala ba zo ninga nyuso ba effacer nyonso ce qui fait na Banza Congo ba détruire ça qui complètement Banza Congo ba kima jusqu'à ce que kimpa vite attendre botami attendre telemi une jeune fille avenda ndia ko beng sa mibali bo kima bo banga te boya a telemi saba batu nde pa kiniki ko reconstruire Banza Congo sous avec l'appui ya maman Mafuta wote ya côté na ngambu ya Brazzaville mais tant ba monique a telemi donc ba portugais bazakona boy ba bidon en tout cas photo bomai kaka travers kaka ba traître ba ke ba corrompre roi ba médecin masanga pour apesa bon aval ke ba bomai nde ba ko boma makin pas vite ndenge bani
le 2 juillet 1607. Je pense 1600. Excusez-moi, donc Macabozé Belé, donc ma date le 2 juillet 1607, je pense. 1606. Donc 1706, voilà. Pas 1600, mais 1706. Ndé parce que ça là pour pas garder quelqu'un noir na difficulté. Alors tant que à Botami déjà qui c'est banda à Botami en tant que chrétien. Alors tant voilà ba fa qui l'église, ba qui na ba école ba école zakai école conventionnelle soit catholique, soit protestant. Ba salut c'est après. Bango di mazo simba pas masolo. Soit au Botami au na catholique, l'école catholique bien protestant. Na côté à Gombe Matadi. Bagombe kinsuka go matali pa mfungba Botami ezalaki mingi ba protestant. Donc yé petanga Botami atanga ki ba école primaire na na ba protestant ti ya ko zo formation ya ko comme catéchiste. Donc yé pater. Ba PCP Bible bandi ko teya. Siko tanga bandi ko teya na tanga siko sozo teya mambo ya Yesu. Ya Yesu. Azote ya makambo Yesu Bible ndenge batangisiri abani koteya boye sikoyo changement ko sala tango esprit saint siko akitisa bien tango ne ko kifo bana mission ba pesi puissance. Donc prédication mfumbango échanger kana na anitien la Bible ndenge passage mo sabike na ba dernier jour libanga moko te kote malikula libanga mosusu sange koya. Donc si comme fuka bani ko te ya makambo bitu comme na tanso ko libération na biso. Donc mutu mo ta ko dominer peuple mo ta ko dominer peuple mosusu sange akoya. Donc tant ma te bani ko fungula banini ba indo miso bani ko ba miracle c'est parce que ko banga mundele zaki tellement que tout le monde est ko nzambe. Donc il faut ko obéir ne si ko ba démonstration force au à salaki. Donc et là aussi ba noir nous sur Brazza ya Angola ya Congo na biso nyos ko banda kuna tiki. Donc bat baza ko se mobiliser pour nous nkamba ba hôpital comme vidéo passer ba na hôpital ba zo wumbe na ba zo traitement ba kufa ba zo kende ba zo la musa ba. Donc à bouger à un moment à zo profiter ko pesa maté à libération que tango ko kito zongi ya bokoko parti wana ebimate po balongola makambo nyonso mundelo alanda ki mo depuis alongola ki makambo nyonso oyo mukimbangu alobaki posoki azalaki côté ya Bible pona promotion ya Yesu pona posa que c'est pas lingaki ko soutenir ya Bible ça encore ba miracle po christianisme qui n'est pas yo pe mission yangola. Mais pourquoi abundisaki pour amonike siko abandi côté ya makambo contraire ba bundisi ti bakangi tant bakangaki nde bayako wana mwana ne diangenda azaki na 3 ans bazui dia kwangi diangenda bazui po ya kimwana misatu bazui diangenda mwana misatu na yaya mwana liboso kisolokele wala kina 7 ans bakenda bango na colonie scolaire na boma esika ba batangi na maboko ba prêtre na ndenge kimba diangenda koma ki mukolo ba prêtre sikoyo ba soutenir ye po ba créer église kimbangiste yo kanzi sikoke mundele oya kombataki kimbangu po aboya ki makambo ayaki nango ebima ndia ko financer siko mwana po sala makambo evote sana ye mais baloba ki kimbangu abotata bon waneza makambo oyo ke tokolobila kana bandenge mosusu po omoni donc makambo ezebele mais tolobila siko na ndenge makambo oyo yebani makambo ndenge yebani ke baza bana ya kimbangu. Donc ce que c'est comme aden ce qui penko ko nango ezana nkama ce qui wa yangwana wana kimbangu balate abotate. Donc waneza mon makambo ezebele ya kolba kimbangu ebikande makambo ezalaka ba makambo lo bakama kebele. Mais siko biso tokola même christianisme to moni christianisme comme les loy. Donc eza makambo ka ba lokoti na concile à Nice nde siko ba décider ki to zwanini na makambo nyonso oyo kutu ba disciple Yesu te ba koma na ba chercher moko ba livre ba koma ramasser belé même Marie Madeleine koma mais ba poni même ba Saint Thomas ba koma ba Thomas kutu ba koma donc ba zwa ki l'essentiel e ko servir bango pour na ba conquête
ba décider ba date oye so botna ki telle date oye za etango botama te et puis kombo ya oya botama na Israël te ba bambi kombo ya romain moko boye Jésus hein et puis ba ti date moko le 25 octobre selon ba croyance pagane o bazobenga paganisme donc ba croyance oyo utaki na Égypte pas Togo semble Dieu soleil Ra. Donc date le 25 décembre zaki date moko importante et ça résurrection quoi mbotama résurrection moi oye et kitaki et bandiko bima donc ils makambo belé wana ils ba secteur mosusu siko fungba mbotami abandi makambo na tindi ba ko maté kaka na ne wana ko banda le 6 avril tant ba missionnaire ba monique non makambo oyo ça et ko trouble biso et puis ko kimisa roam na biso donc il faut to bomay to kangay to bomay de première tentative il y a ko kangaye et ça maki le 6 juin soit le 6 avril le 6 mai le 6 juin donc 2 mois il y a travail ministère na yé public nde sikoyo ba mindele ba yé na armée na bango na ba noir nde siko ba ya ko kanga mfumu kimbango alors mfumu ki na nkangwe belé na nkamba bazoko ya telema yemo kazaki incapable ya ku sel sabatwana ya wansi kwa senga ki mpungu tulendo abi musale eza munene ngamoko na koko koka ndebo pesika mais ekozala malamu boti na rasu batu mususu o to sala bango ya wana na le 24 avril kaka o ya bandak le 6 de mfumu twalani partant en kenge kimbani na ntimanti atelema ki ba okuta mfumu kimbangu yepe kuna ba kutani ba travailler ensemble mfumu yotika na ngambo ntimasi ngana za koto donc kimbangu na ntwalani donc ba temba pe na lendo ba kina na lendo moko donc puissance ya kosala makambo ndenge kwa saki ntwalani passe la kiam alors siko le 6 avril ba iko kanga mfumu kimbangu wana sa saliba evre j'ai belé ba belé à bénir ma bela nkamba abi comme sikoyo puissance zali ole ki binombo zo boy ko zoka pa na ngai mutu nyoso akoniata mabele ya nkamba yo zoka mabele kamba lia loba posa na yo nyoso nango okobika po za mutu okufa miso yo zuka mabele pum miso fungwa ale wana siko si ale kende na mai na nkamba kende osukula ba salte nyoso ba milimo elongwe donc bazaki penza donc na mai ya nkamba na mabele nkamba ki na puissance c'est pas comme les logo qui zomba nkamba ok la main nkamba kutu peut-être que ko baksa kutu makamususu mais bon na tango yaki na puissance makasi alors le 6 avril tango ba okanga avant ba soda ba ya et à sentir que bazo okanga à préparer nkango abi bazo ko ya okanga siko ndenge ba ko traiter nga et ko zala pasi pona bino bomona ndenge bako torturer nga ndenge sala alors mutu nyonso oya ko kokate ko supporter ndenge bako sala nga bobiba bokende mutu moko te a créé trouble donc oya yebiki aza mutema mokuse ako supporter te bobiba si ba kango pale mingi babimi siko tamba soda ba ye nde siko mbape abimi akeli boso ay bozo lukanani oto rimba ngayo ndabakangi nde bandiko betaye nyokasima ba beti na nde moko sekana tisiko tata moko azaki wana boye muteme simba kitabi tete mvuluzi na biso bo tete ba zwa libanga beta sur moko pa sota koya makila e panzana ndeja talika pe boa ba suda sikwali babani ko beta masasi ndia donc bon ba donc ba beta masasi sans contrôle nde tango siko panique koti ba disciple ya mfungu amoni ke tete boyeza mabi ba zwaka ko donc ali ba kimisai ndendengi mfungu mango abimaki na nkamba tamba kendeki ba nkamba akei ti ko kende nzela makolo pa mboka zo kenda zo ko prêcher ti ba kan sutila na mbatanzanda et pas dernièrement yozalaki donc ezasika akena se créer base azaki kuna nde abani ko préparer nkango na ye ba disciple ba yakina ye abani ko préparer bango ko banda bale le 6 juin wana trouvé bandaki après ba le 6 juin ba marche à salaki te ba ko na ba
Bambatantsanda date précise yebanité mais afanda ki wana komanda juin wana ti na septembre donc avec 3 mois bafanda ki na Mbatantsanda na kata zamba kwa préparer ba nkangu na tout ça et puis le 10 septembre wana quand la même année en 1921 esprit kiteli abike bazoko nyokola nkangu bazoko parce que tant fukia akima kité pour akima kate nde ba disciple ka nde ba mona ki non ba protéger donc yende mutu soki akoye biso makamosidi nde ba kende ki naye place ba kino soki la wana na nasima ba loka ngima mona ete do ba donc nkambe comme ya siege mutako tete mutabi mati donc bazoko nyoko la population ne wa sakanante donc soki mbango monanité donc aba bozo akimiate ande basema kindeki de molimo ko l'accent ngam non tango koki tellement que passe côté kindeko ko se sacrifie c'est pourquoi faut kimbango oyo ye atinda maki pa ya tata mokeli pa ya Yesu te oyo atinda pa Yesu ali ngenda envoyé spécial ya Jésus-Christ ezali moto oyo baki catholique préparaki bambika koma kimbangu babiso kende sikoyo ko fonder église de Jésus-Christ sur la terre poison ça makambo oyo makambo ya Jésus oyo kimbangu yaki ja kolongola pour message kimbangu belge mtoza nango biso tango te balongola nyonso makambo nyonso oyo aloba bakoma tout ça balongola nyonso heureusement que prophétie oyo maman Mikala na secrétaire batikala nango ya wa tutikala en comme prophétie programme pourtant ba l'accès que yo suki il faut se sacrifier pour nous préparer venir mususu pour parler oyo tellement que pression donc ba ntante nyonso tout comment dirais-je benemi nyonso ba telemi catholique protestant ba pays nyonso Europe ba telemi pour Congo et Fongomate. Donc ici moi j'ai dit que sacrifice donc ne ba ko Jésus c'est sacrifice pour biso na éviter pour toi c'est sacrifice pour biso qui me andimi pour créer couloir et que permettre qu'il na futur qui mise à pour yé mon toya qui penza ko big ça yende mvuluzi merci oya ki po ayako big ça biso ayako big ça ndenge mo le to en profession. Alors le 10 septembre on a boa un message à na ici quand on a passé la clôture passé le wana na ezaki ni na mandala nde pesa 5 batabike l'esprit m'est venu me révéler. Alors na mbango to kotanga profession po yango nde sikoyo mutu et yé pona ko préparer siko makambo oto mona ngo sikoyo po yende mutu ko bikisa surtout comprendre que mbango te to ko bimaka na pasité au moins va pouvoir ngo ezoko ya boye bazo pota pona boye mutu ko ya boye alobi kutu mboka ko se kufa nango banda ke zali mkonzi ya bongisa ya lobige e kufa nango me toye ko bongisa yango yango tonga yango donc vraiment mboka kufa nzoka nde Congo ko kufate donc Congo ko kufate donc soki omoni ke ba passe koti boyeti na ndengi e ko kufa po ba ko bongisa ngo même ko bongisa ngo soki ba associer kimbango te ba ko sala musala pamba le chef de l'état lo ba déjà ba tia journée moko pona ko honorer kimbango ya akendeki na Israël pona na tika mwani moko boy akende na Israël surtout tant na profession ezaki ndenge nini pe lo alors sikoyo pour kimbango tanga ba ko yebisa ke tanga koki omi pesa po banzanjo kangama donc créer couloir tali sa programme oyo komema biso na libération ya matu kutanga na lombango po batu mingi batanga bazo kazo kutanga ba comprendre te batanga encore lokola kaka lettre moko boy ba biso pe na bazuli ba ko kutanga ngota lono meka suko tanga ngona contexte na makambu ndenge expliquer dès le départ pour boy baké mutu oyo ayeko biksa Congo ce n'est pas Jésus ce n'est pas Mahomet ce n'est pas Bouddha ce n'est pas mais c'est qui mbango oya azali na niveau ya ba mi biksi nyoso bayaka ok ba floua biso to yeba kate donc to oya biso bon to bungisa moi que to considérer mon biso zate pour déjà tango christianisme côté ba inisi biso ki bokoko na biso ba longoli biso identité na biso ya komilinga biso moko donc ceux qui ont milingité olinga pe muninga na hote ya mona ke ba passe kota
Nambangu totanga prophétie. Voilà. Pour y avoir des programmes où il y a des dans le place Isali. Voilà. Et puis ça m'a qui le 10 septembre 1921. Où il y a na français pourtant sur la lingala na président du Congo. Mi va courater mais si bon comprendre que notant que Mbangu na français ndingo comment au permettre na tellement de net problème exact aux libre la net forcer parce que la prophétie oyo pe ba modifier yango te eza pena ndenge ezayela oui na eza ndenge tradition esalamaki to makamusu ezali parce que ça oyo na prière asalaki eza prière pe ezali après avoir coupé sa prophétie oyo asalaki prière bon omoni likambo nyonso surtout oko comprendre na contexte na langue epesami pour langue na la yango fuka insisté mingi ke te ba langue na biso pour likambo nyonso oyo subir traduction et perdre kaka moi valeur moko boy ozomona donc mais tout c'est basé kaka na langue ba paya oyo ba yela ki biso attends rapidement alors voici les discours tenus par les prophètes Kimbangu Diatungunwa bazaki Simote zaki kuma baptême o apesaki na tango wana bato beta kombo bakokuna donc Kimbangu Diatungunwa mais tango ba baptiser ba bambi Simon o ezali kombo ya jinti baki ya bisoté alors muntu nyonso lo baka Simon Kimbangu donc c'est un chrétien bon bisoto zonga na bokoko ya makambo zonga donc les prophètes Kimbangu Diatungunwa samedi 10 septembre 1921 tout au début du culte matinal vers 9h alors qu'il entrait dans l'enclos en rameau le visage grave le regard vif il s'adressa en ces termes à la foule: mes frères, l'esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme car l'esprit de Mvangi, le Tout-Puissant, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Mvangi Pungutulendo, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde de ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60 donc, seront terribles et atroces, car les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur les conseils de Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues de Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs.
il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus jamais leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin, l'Nkwatulendo. Il viendra avec trois pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que, depuis le temps le plus reculé, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront inscrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du grand roi, l'Nkwatulendo. Il sera combattu par sa génération, par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car l'arrivée du roi sera sans pardon. Alors il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Mvangi, le Créateur, le Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Mvangi, le Créateur, a donné à chaque groupe humain une langue qui s'en serve comme d'une alliance. Voilà, prophétie ya mfumukimbangu tanga moni musana ye ekomi na suka po ye muta yaki tellement que kale yaki makasi. Alors na tango wana tango mfumukimbangu a telemi abandi ko sala musana 1921 déjà na transatlantique na côté Amérique kuna déjà Marcus Garvey ça comme une puissance. Abandaki na ba 1914 pa na bango kuna abandi ko créer mouvement moko ya ko réveiller ba noir tango azuma kasi akiti siko aux États-Unis aux États-Unis comme capitale mondiale et sika ba noir penza ba komaki donc malgré ba bandana bango na Bahama na Brésil mokembi ba zoteka bango ti premier vague komaki na 1555 na lobaki siko toza ko ba 1914-15 na 1916 nde Marcus Garvey a commis na États-Unis d'Amérique nde a commis côté ba noir a mobilisé ba noir tango na pse ko poto zonga en Afrique. Donc dès côté yazo préparer ko na pas zonga côté mfumukimbangu aso préparer. Alors siko asenga ki ba noir nyonso tu na makambo nde ko te ya bango abi noir nyonso contribuer $1 pour tout son bateau mais ko soma biloko na biso ya bakoko na biso na Afrique ou na Amérique latine et ya ka ko raviter biso ko soma ka biso ya biso komba ben ndie ba soma ka indien ba juif ba soma ka juif biso pe to soma ka biso nde na $1 a ko zo mbongo et belé ba plus de 5 millions nda soma ki de bateau.
des bateaux en sikoyo nde bani ko ça ba navette ko sombaka ba biloko ya ba noir kaka donc ba kuma ki na puissance donc et bang ça qui va mindele si ba lié siko te comme ba côté ba lié siko action ya pour ki mango na kotoyo na oya Marcus Garvey côté kuna et but na bango siko ba zonga siko na Afrique pour ya côté aka il faut de zonga na Afrique et bato ba lamuki batel des bateaux yo bazana likambo moko soki to tiki bango kaka bakende boye donc ekozala kao c'est ainsi que baeko kanga Marcus Garvey baeko kanga na ba 1927 wana c'est ba maîtrise Jean Fungimbangu Yé na Amérique on a continué comme ça de 1916 on a commencé activité na ibo ya réveiller ba noir de kon ba 20 on a suma bateau malheureusement ba bateau ango comme ba noir nan ba kuma ki na ba comment dirais-je maturité ou bien na ba ko penza ba connaissance ya ko naviguer donc ba dépendant que na ba blanc on ba ba grand navigateur na tangona ba on do ça avion finalement ba ko kota musoki donc ozo biso pezo konde po ba noir ba mata finalement ba ko couler ba bateau wana ba couler siko espoir ba tout kiti et puis ba attaquer ba liko attaquer Marcus Garvey jusqu'à ce que en 1927 ba bengani ya États-Unis mais azongi Jamaïque na koto ya Congo ba maîtriser Mfumukimbangu nde batindie na Elizabethville kuna na Katanga na Lumbashi pa akena di prison. Alors sikoyo et comme siko na tango ya ba prophétie siko ya Mfumukimbangu ba s'accomplir na 1939 wana ba mpadi donc quand même année na 21 vers la fin de novembre ba ngunza mswabi maki Philippe Mbumba Mbumba sango mingi a telemaki yepe ba on ba kangaki bango ezala ntango ba kangi Mfumukimbangu ba kenda ye pa Antoine azalaki na esprit a capter que ba kangi Mfumukimbangu ye mo aki ko mythique ezate ke mo biksi mo ko biksa batu oya yebiki liwa na yesuki ya kufi batu biki metango na face liwa abanozo ngasimba tata longola liwa oyo pembene po oya biso bazala ki tamba monike non il faut que bakine ko mythique Mfumukimbangu akiko mythique abingaye obozwanga le 12 septembre le 10 septembre pesi albabani marche 20 kamba yemo akisi na kamba c'est ezaki déjà assiégé à la kimtika Kimbangu bozoluka ngayo bazuye bakena ye makolo timba tsangungu kuna ntwala ni pa tika monike na barada monike bakangi bakangi Mfumukimbangu yepe na nkangu na ya telemi ale toke mbatsangungu bakende mbatsangungu ndeko mona ka ta prison na boye nengi sala fan to ba ke Mfumukimbangu te ezaki Mfumukimbangu tanga komina na nkangu na ba komina mbatsangungu but ayiko tala ndi bazoko maltraiter Mfumukimbangu donc abeta ki kuna mesa donc kone ngisa ki pesa de défendre salama wa kintwalani ti ba kanga bango surtout na ba Philippe Mbumba yaki après bango so mutu nyoso azaki ayaki pona conscientiser noir ba kanga to ba maîtriser ki tina ba 39p tangu nani papa mpadi ye abota en 1909 na ba 39 fois telemi pe akiko senga indépendance ke penza ba mindele bo pa fandi atiki memo ke to senga indépendance na biso ye papa nukangai nde bala bazoko landa yeti akimi Angola ti fin na Brazil ba ko na Brazzaville ba kata ekingo nde Matsua o pazaki un guerrier congolais à Brazza nde ayaki kosala ba œuvre ke mutu ya nani ezongaki 3 jours ba kateki kingo pampadi akufi mais 3e jour nde ba kosambela travers moi simoko nde kingo ezongaki azongi en vie mais ba parole ezolo ba penza bien te pour chokone zalika ye ba kangaye ba tinda na même prison pa Mfumukimbangu azalaki ba cheminement solo ki na ndolo ti ba sankusu ti finalement ke sukla na même prison pa Mfumukimbangu azalaki na Elizabethville na Lumbashi. Alors si comme Mfumukimbangu tanga komaki na prison na Lumbashi ba prêtre catholique batina ki délégation ba ki ndiko tunde makambo nde na ni wana pe nazana ngo awa na Kikongo na kotanga ngote oyo makambo alobaki oyo po moni makambo Kimbangu biso ba bebe ngo c'est prêtre
ba catholique ba yebi tout biso yebi ba bomba et puis ce qui fait que batu oyo bazako ya na nkamba po yoka ba ko lobiko ba ko zo lobiko tu nga zo teya ba maka kiboko maka mobile siko balingaki ba mindele balinga ko tika chance moko teke makaba mfumba ezo fuite kende c'est pourquoi balandaki mutu nyonso tu oyo ayaki na nkamba ba famille so mingi yaki bantandu o ba buteke kuta bantandu ko ba yaki banyanga ba yaki un peu bandibu tout ça ya ba monsieur belebele ba kanga ba famille nyonso wana pour fuite bimate bango ba kabula pa monde kudo madiko retravailler bango o mfungi bango azonga na bible akosaki donc alobaki ça kene boydo ba zonga la bible yeso ba travailler ba tona tout ti tang mfungi bango kufa nde sikoyo ba libérer ba reléguer wana si vous barrez bazonga ta bazonga ki alors esprit o ekotaki ezali kaka mais sikoyo ba enseignement ki mbango efanda ki penzate ya onta bazongi nde na mpeve wana na makambo ya Yesu sangani e créer mpeve ya longo donc bazoko teya ki mbango bazoko teya ki bokoko me na nzela ya Yesu ndeki basala ki ba jangenda ayebaki makambo tetena ete en vrai d'abord on a été quoi ba on communiquer tout ça ayeba ki œuvre tata été pour ya ki da 3 ans tabangi tata na makolda ba prêtre o ba teye bo Yesu ba tengi ba e kota na makila ba on patangi c'était ba commissaire administrateur a bandi kuna lulu bourg na kanangati nanga a sali carrière na avec na mbongo peut financer le 24 décembre 1959 ba eko pesa personnalité physique personnalité juridique na église kimbangi et comme église pour kimbango atika église tende ba kimbangi balbaka OK kimbango azote na kombo ya Yesu ataki na kombo ya Yesu avant mpeve kitlaye mais tango mpeve kiti ataki sur na kombo ya Yesu te ataki na kombo mpungu tu lendo donc on va bunisaki sinon tu ba pourquoi il y ça pour bonza que ça ni bakanga pour nani tu vois alors moi na pas bakoko tant ça a été makamata naé pour asala œuvre tena asala ki pour babunza ki œuvre wana de fait à moi c'est pourquoi il y a une église qui mbangi c'est ça mi na kombo ki mbangu pour pas dévier batu hein que makamaki mbangu nzoka de makama Yesu oyo ne esprit à Yesu on est esprit à domination toko bikaka te yo noir ozotalanga to linga Yesu to bala Yesu ba cinéma na biso ba doctrine biso ba to ko mais to ba ki na kombo ya Yesu passe ko zalaka to ko bimaka to ko bikaka jamais mutu oya ko biksa biso oya kufaki pona biso amoni ki passe pona biso c'est mvuluzi ki mbango azam fumu pa to benga pona respect mais azali ne mvuluzi mu biksi ndengi tuzoka Yesu oya biksa ki libota na ayako biksa libota na ye ataba yamba ki te mais oba pirata ki ye ba ki ko zwa ba ti kombo Jésus na Saint Empire romain ba créer église donc catholique religion catholique pour tout le monde ngona christianisme religion catholique avec comment dirais-je Constantin hein ou avec dans intérêt naie ba créer religion na ba adopter ba doctrine pour la conquête donc yo noir ce qu'on dit meli kimba on dit meli Yesu okolata mataba okotambula na voiture à occasion hein okolata sous-vêtement mundela boaki pour et j'ai analysé ces mots que dans la Bible na Matthieu ce qui 17 combien wana donc ezaki cananéen moko un cananéen un africain ayo ki sanga Yesu kazo bikisa yake ndiki pa Yesu abi maître ngai mwana za penza gravement malade est-ce que bikisa ngai yete Yesu azongisila ki abi omoni na yete azo ki peut que tu yete ti ba disciple bika mais tellement se déranger mais qui peut nani abi femme ngai na yaki pona bidote na yaki pona libota ya Israël si vous moi ça bon atawye pona libota ya Israël est-ce qu'on bixa mona o kombo bixa mona te Yesu azongisili moi sur la cananéenne a jifute abi biloko bana batu ba pesaka ba mbwate veut dire que moi sans mbwa yé ayaki pona bana batu libota na biso ba mbwa kasi ndengi c'est la Bible pour tout le monde comme ça Bible ka autant na Bible Matthieu 27 17 25 quelque chose comme cela hein 17 de 22 à 25 je pense
pona ninga suku tanga Bible penza pilate ya makambo ndengi ba ba to tanga Bible po muyiba kana eloko ayibi donc le quoi ko ba ko conception la Bible ta musufi tanga Bible to la sake ta lokuta po to ba ko conception que Yahweh ndi nzambe mokeli nzonga ndi Yahweh azali Dieu jaloux Dieu oyazo batali bota na Israël alingi bana Égypte te abomi bana Égypte bota abomi kali bota na ye donc azan nzambe na ba Égypte po Égypte azan nzambe na bango o ba beke Égypte terre maudite do biso ba yindo sikutu comme ko lobake Égypte est terre satanique ça n'est par rapport à quoi ba enseignement to joie to kritika biso moko Égypte mo zaki ya biso po to nyoka ni bota bato Israël bango nzambe na bango ayaki abimbisi bango a martyr biso sikoyo to adopter ba enseignement na bango contre biso moko to bima na makambo wana to luka bokoko na biso Yesu alobi na mwasi wana biloko bana batu ba pesa na bambwate mwasi alobi même mboa aliaka même biloko ekoyaka c'est la Bible sikoyo Yesu atali boy donc yo penza olinga ko olokotaka biloko biso to lié to bwaki yo olokotaka alors oza donc esam donc esala melayo ndenge olingi so bataka nde Yesu ba pamoli mwasi ona te soko lingo landanga lokotaka we soko landinga yo za jifte o bando lokota yango lelo to bala Yesu to landa Yesu tala bali bilokos eloko mundela bwaki kuta ye awa ezu valeur o mundela limité mutuka asa lembianga bwaki awe comme na succès sous-vêtement mundele yo mutino to c'est sous-vêtement bobi ouais bien o yakuta mundele ya occasion eza bien o lati sous-vêtement mundele elamba mundele donc tout la qualité kasi yango te monte sa bwaki donc omoni ke olandi Yesu okolokota olisi ko comme créateur tu vois donc ba japonais christianisme ngende kuna tango lengo pa na biso boye na ba 1554 boye ba portugais ba komaki ba bandi na ville Nagasaki bandi ko terre christianisme ba japonais oya Nagasaki ba super donc ba langue ba boseni ba samurai ba sema moni phénomène ça tout monde en clarté ba ki ba se renseigner au christianisme ba kanga frontière ba zo ba japonais nyonso ba se convertir ba boma bango na ba missionnaire nyonso ba ki na boye ba portugais ba espagnol ba bomba tikami bale ba bino to tikimi bozonga pesa ça ngo ki to linga bino biso awate pour ce to bombi bino pas botikali kuna ba batikali kuna boye ba mono yakaka mais to tiki bino boko pesa sango to lingi bino te Japon kangi frontière de ba 1600 akangi frontière muto japonais bimate japonais kotate kaka ba hollandais ba ko na il moko bo tate yama ba fana il ona boye nde place coopération salama ba Japon timba misela moko na ba échange ba produit ba Japon ba na il ona ba sala échange ba pesa ba livre ya technologie pour na tango ndingi ba saka ba biloko mécanique donc ba biloko artisanal ba technique wana bo biloko technologie nde ba livre ça l'échange au ba Japon bazo zoa ba bazo tangati ba cultiver esprit ya imitation ya ndo ba Japon akoma ki très fort na imitation ba zue loko na yo ba traiter yango tango sango e comme plus que yo yango à un moment donné tu aura ko ba Japon bazo la Benz autrement ba bobila dawa ba 190 non ba Japon ba sombi licence ya osoma ba Benz japonais tika osala jamais Benz japonais tika ça ngana comme na Japon en tant que technicien en mécanique na kende te ba place non sona ba japonais ba zo ko importer ba mbaka wana mais loko nini ke ba sala ki ba Toyota ba sala ki ba Toyota ba sala ki ba Toyota ba adapter ki forme ya Mercedes. Ce sont tels d'autres quand la Mercedes. Non, japonais jamais à sala to exacté. Même que ba Congolais ba na Japon na bango ba ni maka ke ba japonais sala to na bona Japon. Pour qu'il ne sait parce que ngana na Japon na kini na mazo ba importaka. Alors nini esala moi mutuna mukeye place na nini esala ga lelo oyo ba Congolais. À tête to zomoni loko penza ki eza noir, hein? Eza noir. Mais soki bachanga kombo ya Yesu so ba biso ke eza pembe ondimi eza gani mais kasi muto yo balongoli bo moto na ye
à perdre de culture, à perdre d'identité naïe. A commis un papier. Donc, a commis koluka comme côté ça ne place na oya yete. Zomana, mutu wana nyosa kolobanda kondima. Donc, il y a ça sur le mécanicien, il ne raisonne plus. C'est pourquoi on dit que Mukolo, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Tant que zonge la bomoto na biso conscience biso nde tant que bimaka na makambo. On ba japonais dans place ngo toucher wana. Tant ba bomi ba christian ba kangi fonte ba linga sur christianisme ko tati pona tango na sur christianisme ko taki na Japon panzana ki Japon ngo za ndenge za boite. Ngo ko ba Philippines. Pour déjà voir comment Japon ngo Philippines. Donc et là les sakabatu. Boko se développer te bango ba ko se développer te. Donc ba bomi ba chrétien. Ba fandi ki boko na bango. Ndiba pendant 260 ans. Dans 1886 ans, la révolution Meiji, nous avons les frontières. Japon est compliqué. Et comme nous avons Ève. Pour se libérer dans la région. Les Chinois. Le christianisme indien, quand le christianisme, là, nous avons tchenga tchèque. Mais tant que Mawayaki, dans 1947, avec la révolution chinoise. A longoli christianisme bombe tout ça boy a zongi chinois sikota seconde machine conscience ta zongi de conscience de la Chine comme numéro 1 de l'eau économie mondiale wa simma sur numéro 1 ba tiki makamba zongi ki bomonta bango yango eloko zo tarder ce biso to bimba parce que donc amour aveugle wana ba religion ba paya et ça m'a bêté. Ndanga lobiki mfunga lobiki na kati ya Bible kuna ezaba enseignement moraux makambo minga bien zali otoko zwa mais eza bisote mais botanga ngopo boko yebaka makambo ke muyibi paka ngaka na makambo na makambo ka yemoko. Alors na professeur mfunki mbango tango lobeli makambo pona 21 temps ba missionnaire ya kisantu bakende kotuna yeba question alobaki makambo sur les guerres mondiales alope roi de Belge ba okangaye à côté de prison pe à côté de prison c'est mfumboki mbangu ndakina ko libérer a libérer gendeni ye ko tuna boloko n'esprit parce que mfumba la prison te pendant qu'il na prison azako monter nané partout azo préparer nkangu na ye na bantimanti ko azo mona na partout azo mona azoteya na ye azoteya o ba mona ki mona mangala hein mimba zo expérience mbangu pendant que ba yebike Simon ki mo ki ko Simon moko wo ki mbangu wana ba se bakanga mais azo mutu mo azo temo ko ba mai azo ba miracle partout a monana mais wana la prison tu vois donc azako kate ba bilo comme sonner ba franc-maçonnerie ba zo kunda partout ainsi de suite. Alors na aloblaki makambo oyo que guerre mondiale ko yaba okanga roi ya Belge effectivement roi Léopold III na temps la deuxième guerre mondiale na temps Hitler bakanga ki bakina Allemagne c'est mbango mutaka obimisai miraculeusement a comme si na palais royal record wana ba Belge bazana yango biso bien ba Belge makambo nyuso ki mbango bango ba yebengo plus que biso. Alors wana ils ont makambo to tsenga ka to ba nini boye boko yebaka yango. Alors si ko to comme na ba indépendance tanga longo na a libérer roi Belge kuna azongi ayiko fukuta Mukasavubu fermier assisi ba théologie na ye ko la théologie azoko ça faire timbango ndem to kisena kin alors makunda ya kin nde akina na kin a inspiré bandiza landu ba créer Abako ezaki mouvement ya ba Congo. Donc mouvement culturel ya ba Congo mais pour conscientiser toujours dans l'esprit mouvement pour la libération. Tinandenge roi Baudouin ayaki na 1955 pour libéraliser makambo qui ba former parti politique ba s'organiser de ba recela ba élection ya ba bourgmestre nde ba Kasavu ba bima na Dendal partout ba Saint-Jean kuna comme lingwala mukonga zayi kuna ba Diomi ba bana ngiringiri na njili pe mukonga ba kuna ainsi de suite. Donc voilà sikoyo processus c'est bandi tite okoma na 1958. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 58? Marcus Garvey wa tikala kuna tant ba bengani na Amérique azongi Jamaïque tant ake Jamaïque
en tant que Jamaïque afin pendant que l'État a moniqué et simbité tant a moniqué simbité pendant 8 ans afin de Jamaïque à l'Angleterre qui Angleterre tant que Angleterre a bandi ko konté a tangi susu a bandi ko former leader mingi ya Afrique Afrique anglophone ba ko tangana na Angleterre et comme Kenyatta comme kuma kutu ya Amérique c'est ça qui déjà côte ya Marcus Garvey à partir Amérique Mandela te belé leader belé na tangwana il y a une colonisation otana ndesiko Marcus Garvey a formé bango l'esprit ya libération altant bazongi ba pe ba comme président mais sikoyo na 58 comme un coup oyo a combien qui pensa ba connaissance ya Marcus Garvey a créé un mouvement sikoyo panafricaniste pour sikoyo ba africain tous ni tout réclamer indépendance a convoqué qui réunion moko na Ghana na Accra tant a convoqué réunion wana a ben c'est ba leader nyonso na chaque pays ba ya na Ghana pour parler sur le panafricanisme ndenge ko reconquérir ba territoire na biso. Alors, Balile Bakendeki na Congo, c'est là Bako qui était le mieux mouvement moko, mouvement culturel, mais comme politique, le mieux organisé. Pour M. Zaki Nangomoyaki après, mais Zaki Penza la notion, il y a indépendance. Mingi Bazolo sur l'émancipation. Émancipation, c'est l'indépendance. Émancipation, le coup la moisi. Moi, si à cause de l'indépendance, on balte. Ah, c'est émancipation. Azaka sous mon bal, mais à l'incama, à la marge, moi, la liberté. À combien de ça, la carte, Azaka sous mon bal. Voilà, bazo salama déjà signé kuna et que minute nabiso to commis pratiquement vraiment na suka papa Bwense na ebike makamweza ebele ya koloba mais yo yebi etando ikeza ka ngonga nde to komi penza na suka ya lisolo na biso ya lelo nini ko ebisa bandeko balandi biso pona shiti ya lelo et puis bazelela biso côté nini bon ndenge naza kotalisa bandeko nakanisi makambo oyo nga nazolo baba oyo batanga ba yebi yango mais nga naza kokenda ngo na angle spirituel na ndenge ya libération donc et que makambo ndenge banda en Égypte et ko criminel na mfumukimbangu oyo yaki comme bix na biso sikoye monsieur Sili sikoyo apesi promesse que nkwatulenda koya ndeme na prophétie na baki makambo belé koya ba passe ne bana bokima poto tout ça wana tokozong lango muke na mbalezo koya pour makambo ze belé singeli boyeba donc ce qui tous en a passe tu vois que un indemnité na biso et s'il a déjà les pour 530 ans depuis il y a souffrance il y a souffrance donc déjà te déborder hein les ce comme banda te kota wana te comme 530 ans te déborder plus de 100 ans 130 ans donc le quoi qui 430 ans tu comme 530 ans donc 100 ans il y a prolongation inutile à pona bozoba na biso bolingo na biso ya bapaya ya religion bapaya po eza na mabete eza bien pona bango so bakoti bakobongaka bozwaka mais yo noir okobongaka te okolobake ngase balongoli masumu yo na mwana na yo en tant que noir okozana pasi mwana kobota na pasi akwa na pasi na bowumbu mais okobalobake na za sauver na bala Yesu be na bala nani donc tango ekoki potozonga la conscience na biso tomilinga en tant que noir tolinga bakoko na biso to se réconcilier na bakoko na biso soki boyebite ba méthode bobenga biso ba oyo mfumukimbango apesika mwa boyebi muke baze belé o baza koteya botuna ba question tokosola ka pona ndenge nini makamozo kende donc masolo ze belé to connaît prochainement lelo to suki awa ce qui me tourne zali bozanga te kotuna et puis nazo senga toujours ba soutien na bino na bandenge nyoso tupo bo encourager pour makambo yo ekine liboso pona lelo en tout cas na suki wana mbote kimia ya mfumukimbangu ya mvulusi kimbangu ya bakoko na biso ezala esika bozali matondo na bato balandi biso matondo na biso nyonso pe tozwi occasion ya
ko yoka makambo oyo makambo eza pena mwa mozindo mais nasengi bofungola vraiment matoi misu na bino nalobaka ko critiquer kaka te ozwi temps o balobi osali analyse na yo osali pe mo ba recherche na yo nde mindele bazaka mindele chaque likambo so telengo basalela ngo recherche oyo kaka ono poto sala eloko boy sala kinini libanga o ekoti awa eke ko bimela kuna ndenge nini do ebiso tozo mwa culture wana ya kosala ka ba recherche pona lelo to suki awa rendez-vous na biso ezali bo continuer ko benga biso bebo sa abonner na chaîne oyo eloba kaka maloba ya kitoko papa bwense papa to kaboni na yo lelo soki ba mbote ezali ya kopesa bande ko balandi ba oyo noso balandi biso soki ba mbote ezali bon na kopesa ka ba mbote surtout na bino na diaspora na ebi bokombi na tango bozana posa makasi ya koluka mfumukimbango ezali mais mingi ezoko biminaka hein boye bakaka tango likambo bimaka sika ba tendance ya kebele mais biso to ye po to pesa lumière na oyo sur le maki bambote na bino esika bozali kimia ya mfumukimbango bakoko eza na bino mbula oyo eza na malamu pona bino nyonso tu bozanga te soki question ezali botuna botala kaka te botuna ka pe bobenga numéro nanga naza na Congo plus 243 90 56 06 268 so bobengai na numéro oyo ata na WhatsApp bokozwanga tokosolola na bandela plus 243 90 56 06 268 wana nde numéro bokozolanga nazozela ba peine na bino ba soutien na bino po makambo ezebele tango zoya to bana makambo nkuma et puis balumumba nande que indépendance voilà botika na kimia mbala simande tokutani. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.